Debi ya weekend malamu na bainyoso bazuli bakwa kolanda ka NB News amukona lelo nazali na sengo makasi ya ko présenter bino yango na tombeli bino kolandi malamu. Briefing hebdomadaire oyo ministre ya communication Patrick Muyaya asalaka na bapanzi sango kasi ya jeudi 22 février ezalaki spécial po bazalaki bongo na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kasi parmi ba message na ye biso awa to proposer les bino extrait oyo. Le Rwanda a continué à réveiller ce M23, je dirais même pas réveiller, c'est caché derrière le M23 et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant « C'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays, à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années, et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres, parce qu'on ne parle pas de l'agriculture, mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda, et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol des Congolais, du sol congolais. Donc voilà. C'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola. Poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi, je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison. Vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas cette discussion parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. C'est soi-disant qu'on... Bakinois va réagir par rapport à Yandenge, président de la République à l'Obiété, Yé Akosolola, na Paul Kagame, Farafara, et non na M23. Pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Lobby 22 février 2024, on a briefing hebdomadaire Oyo et Salemaka. Et pas un ministre, il y a communication, peut porter parole, il y a gouvernement, Patrick Muyaya, ensemble, on a ba collègues journalistes. Alors, cette fois-ci, Ezalaki spécial Pambate, chef de l'État, Azalaki présent. Mais lors, il y a discours naïe à l'Obaki, ce qu'il faut à discuter est Zande na Rwanda et non M23. Nayango, Namutuna, Nabiso, face au peuple congolais, Balobaki Boye. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Bon, pour la réaction de chef de l'État, pour coopérer avec Rwanda, oui, bien sûr, mais Rwanda pas dans le côté. Chef de l'État a coopéré avec la communauté internationale au Bazali Kopé sa Rwanda, Makasi, Yakosala Bavanti Rwanda. Rwanda, c'est rien. Rwanda est un pays qui a le rôle de Goma. Et puis, Rwanda va mouké. Mais est-ce que niveau Rwanda, Zaliwana, auto négocier par rapport à Yannin. Rwanda zana mabele awa auto négocier Rwanda zana loko moko te awa zape loko moko pété. Problème ezali ndenge chef de l'État a solo la nena communauté internationale ndenge ya solo
que batika kopesa Rwanda makasi na minduki pona ko menacer Congo. Makamba ko coopérer na Rwanda, ça n'a rien à voir même pour nous les Congolais. Biso na problème na communauté internationale. Ba mindele nyonso ba lingaka biso ba Congolais te. Yango bazo sala biso ba aventure. Ce qui peut peut-être mukonza mboka. Coopérer na Rwanda, ça na problème te mais ba Rwandais bazana. Neti Rwanda soki mundele te Rwanda ko sala ni na Congo. Rwanda ko sala loko moko te. Chef de l'État a coopéré na communauté internationale batika ko armée Rwanda batika ko pesa Rwanda mutu makasi soki a coopéré na Rwanda wana za toujours ko pesa kaka ba Rwanda mutu makasi parce que za lokola to yimiko banga Rwanda zelo ko mokote a coopéré na communauté internationale o batinda ba Rwanda basala mabena Congo. Par rapport ya mokonzi ndenga lobike aza komona Rwanda nde aza ko agresser RDC tokende directement la komona Rwanda te tout le monde a fait même ici les occidentaux. Na kati wana ba français baza ba américain baza même ici ba noko na biso ba belge. Bango pe baza derrière makambo ezolekela entre RDC na Rwanda. Soka lingi asala makambo bien abandana no likolo simanango soka bandi likolo nde Rwanda a stopper par rapport ya ba bêtises ya zo sala na RDC parce que bango ba américain wana na ba français nde ba opesa Rwanda ordre que atika ba makambo wana azosala idée au président de la République azui pona ko sulana Kagame olia sulana ba M23 eza idée moka malamu ko baloba mwana soso soki avimbi na nzumu seke mama na yaza likolo mutu azosala ke ba M23 na baya kaka ko boma bandeko na biso makila etanga eza Paul Kagame. C'est normal akende akuta na Kagame asola na olia sola na ba rebelle wana. Il y a discours na ye apesa ki petem il y a dialogue na ye na Kagame alobaki je lui dois rien il ne me doit rien kasi il faut kaka a expliquer ye pona nini azali ko agir na violence pe ko boma ebele ya peuple na ye injustement uta bane ebele pe pona nini systématiquement azoyiba ba ressources minières pe biloko mususu kasi peuple congolais ezo senga na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi peu importe démarche oyo akoki kozwa na bitumba oyo esalemaka na este toza simana yo pona kobunda elongo pona kimia ekota na mboka. À Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même en disant c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays, à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est toujours proposition na bango. Pour la moto oyo bazali komona azali na profil ya malamu surtout mingi na parti ya IDPS surtout poyende azali première force wa na République démocratique du Congo après ba élection ya le 20 décembre yango bakinwande balobi boy. Na briefing oyo chef de l'État asalaki mokolo ya jeudi 22 février 2024 na motuna batuna kieke soki lelo oyo informateur asilesi musala na ye apesi rapport mokonzi ya mboka alobaki ete soki azwi yango na weekend lundi a nommé formateur ya gouvernement na yango biso na KNB tutunaki population na kolandisama na ndenge parti ya IDPS ezali komonana ezali na majorité to pe ezali première force awa na République démocratique du Congo après ba élection ya le 20 décembre 2023 kotala na ndenge loi ezalaka soki premier ministre akoki kobima na IDPS to pe président ya Assemblée nationale ngo biso totunaki kozwa moto oyo azali na parti socialiste IDPS côté vie sociale ya population et quoi améliorer topé et quoi avancer population balobaki il y a les aléas au social en mboka et vendredi d'abord il faut que banano budget na biso d'abord ezana ya combien parce que premier ministre soit côté wana il faut à ça tout possible à mobiliser ça va mobiliser la recette alors ce qui budget est commis du colo. Je pense que les alapés malamu mingi pour social en mboka evanda. Ba mesure za nango clair. Za ba bloquer ba koto yo batu bazo zombongo ba otia na poche na bango. Pour baza se servir na bango. Ça na ba régie financière. O eza que
par exemple, dans une IGF, inspecteur général dans la finance. Ah, ça, ça les hommes. Alors, ceux qui ont bloqué dans la régie financière, de gauche à droite dans la poche à bateau. Et qui ont constitué, ils ont pas matériel financière, mais ils ont gonfler les chiffres et le budget. Moi, je pense qu'il y a un intéressant à ce que social et vente tu vois, bon, juste aux gens parce que social et contre dans Mboka, pour notre population, ça la laisse, n'est-ce pas? Ok. Ceux qui basent Augustin Kabou, dans la commune de Mati, pour nous, il faut savoir. Parce que n'a eu qu'il y a vous allez en on prendra. Après, il faut façon il y a pour gérer le métier, on a besoin de petit peuple tous se retrouver. Jamais il va passer autant on a que des salaboyo que vous avez mon boy ba mibi. Gotier ba on a baba ngotia bilo na ba poche na bango pour na biso population to souffrir ça bon côté. Il est en passage à la formateur, à y pourquoi on va passer de quoi, on va passer de ce qu'on a. C'est pour nous qui allons partir mal à moi. Il faut économiser premièrement, économiser mon vendre, comprendre, mieux mon vendre. Ce qui est mieux mon vendre, ma première chose, ça va bien. Ce qui est dit, au Bonga, kaka lelo, en tout cas, n'indimité passé. Au niveau de quoi, comme vous m'avez lelo, et lelo peut vous quitter. Pour moi, Mikolo, Bukimbuma, Elisangu, moi, Mikolo. Ça veut dire, comment l'IDPS est un parti, permet parti opposition à l'époque, depuis Nazaï, depuis tout ça. Il dit, les partis m'ont déjà raciné. Alors, dans le Nango, quand on Félix et Azul pouvoir, en tout cas, Azul qui pouvoir n'a pas bidongo mis sur la carte, au Balinga qui boula m'a prêté. Et maintenant, pour le deuxième mandat, on a un ballon à comprendre que Azaki un peu na batomabe na kati cette fois-ci à même pendant n'andenge sengeli cette fois-ci ou jamais. Ce qui a joué les informateur le quoi Augustin Kabouya pour ayebi kati na yendenge azali ayebi Kabouya azam motoyo tala ce monsieur azalaki depuis le père, Azaï secrétaire général adjoint qui a chargé la communication. Il dit Azaï moto a passé à moto plus jamais atika ko trahir parti ata mokolomote. Atika ka pe ko trahir papa te. Mais bato ebele bakima ki seke di le père awa ba Jacques Matanda ba nani nyonso mais Kabouya atika la ki toujours fidèle. Il y a un moment maintenant le chef de l'État a fait confiance à Kozala informateur. Ce qui a causé comment ngana moni que c'est le futur premier ministre c'est lui. C'est un homme juste. Oui azalaka juste même na maloba. Tozali kotalela pe tozali kojimele kasi bato misusu balobeli na bango Augustin Kabouya mwana bute AK47 nde azali ko mériter place wana. Dossier oyo ezali à suivre. Après rencontre, il y a des membres, il y a parti au pouvoir. Na informateur Augustin Kabouya bazanga ki malobate balobaki. Forte de 70 députés, donc 70 députés de l'UDPS. Bien entendu, nous avons aussi près de 103 députés provinciaux. Donc l'UDPS est la première force politique au niveau national et dans les différentes provinces du pays. Donc fort de cette moisson que nous avons donc engagée, nous sommes venus réaffirmer à l'informateur que nous faisons partie de cette majorité parlementaire. Et nous avons, bien entendu, nous n'avons pas manqué de le féliciter pour le travail. D'abord pour sa désignation par son excellence, monsieur le chef de l'État, comme informateur, mais aussi le féliciter pour le travail harassant. Parce que dans les discussions, après que nous ayons donc affirmé notre appartenance à la majorité parlementaire, eh bien, nous nous sommes rendus compte qu'il est très avancé dans le travail au point qu'il ne saura pas prendre beaucoup de jours par rapport au travail qui avait été fait précédemment par ses prédécesseurs. Les attentes de l'UDPS ne vont pas loin de la constitution du pays et des lois du pays. Ça veut dire la constitution prévoit que le Premier ministre vient de la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Or, nous l'UDP Tshisekedi, nous sommes la tête de cette majorité. Donc nous attendons aussi, fort de cette moisson-là, dont nous sommes la tête,
nous attendons aussi que l'un des nôtres, c'est-à-dire qu'un membre, un député de l'UDPS, soit aussi président de l'Assemblée nationale. Très probablement dans une semaine, tout au plus, nous pensons que l'informateur pourra remettre son rapport au chef de l'État et qui pourra faire la suite du travail, notamment nommer le Premier ministre, et selon qu'il va apprécier. Là, nous sommes dans son pouvoir discrétionnaire. Beltesco azali ko conseil ko servir la population na ba produit na kitoko. Nalia Cornebef uti Beltesco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo Beltesco a yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ya ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango onali bana spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo latadi ya ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco a pris opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas Cornebif oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba Cornebif Texas nga na benga yango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tente Beltesco ayeli bino latadi ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okotepasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Cornebif Oxford ezali Cornebif oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele sa tiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala mutayebi deja koleki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba Cornebef oyo uti na Brésil cadeau signé Beltesco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui Selon communiqué Oyo Hôtel de Ville de Bimisi, Kobanda, mokolo ya samedi 24 février, nzela Oyo ya Kasavub Kobanda na commerce kino na Croix-Rouge ekozala ya kokangama pona misala. Ba Oyo basela kanzela wana boyoka. Avenue Kasavubu Kobanda commerce kino na Croix-Rouge et kozala ya kokangama mikolo oyo à partir ya samedi 24 février 2024 pona misala ya kobongisa nzela oyo bebi malamu ete nzela oyo ekufa uta bamvula ebele ekoma impraticable bato oyo basalelaka nzela oyo bato bautaka Selembau Victoire Makala nzela na bango ezalaka kaka oyo kasi banda bamvula ebele ebeba na yango banda na jardin botanique kino na Croix-Rouge pardon badi ekoma impraticable na yango gouverneur de la ville de Kinshasa Chantini Ngobilambaka asengi na baye nyonso oyo batekaka na tronçon oyo ba libérer espace wana pona kopesa nzela na baye oyo bazali kosala misala esalama na lombango po bazali na tango mingi te. Communiqué oyo ezalaki signé le 22 février 2024. Soki nzela oyo esili population akozongela kotambola kitoko po
avenue Kasavubu oyo et bandi banda boulevard du 30 juin et keiti kitambo magasin et kosunga population makasi. Kinshasa il est qui partout. Phénomène kuluna na Kinshasa to ebite to benga yango nini? Kuna ezalaka lisusu eloko ya kokamwa te na kati ya ville province ya Kinshasa e koma nango nde affaire courante tala neti lelo bakuluna babundi na bapolisier bakimi mbango basundoli kutu basiat na bango nyonso wana pona kobanga machete ya kuluna tandike bango bazali na masasi toyebi te makambo lolenge boye ekosuka wapi policier oyo azali censé ya kobatela population pe ba bien na ye soki akomi ko pakata mbangu boye devant kuluna e bongo devant ba ennemi ya mboka akosala nini to sengi na bakonzi ya mboka bo fongola miso botala lisusu makambo yo na miso kaka boye te esengeli bozo ba mesure ya makasi pona kolimwisa bakuluna monguna ya peuple congolais ezali nde bakuluna oyo bazali kokata baninga na bango sanke kozala na mawa na motema ezali malamu te boza koluka kobongisa vie sociale ya congolais kasi po na sécurité pe esengeli bolonga po nakoki kozwa ya kolia kasi soki kimia ezali te na kodigérer malamu te. Kinshasa et l'équipe partout. Jamerata awanaka NB TikTok ya lelo yangoyo. Je suis entré dans le business, j'ai fait mes affaires et je me retrouve. Aujourd'hui, le monde ne peut pas être cloisonné quelque part, d'autant plus que la technologie est en train d'évoluer et les choses sont en train de changer. Quelqu'un qui fait 5 ans à l'Unikin, il finit comme médecin, il a $20 de consultation, $25 de consultation par malade. Quelqu'un qui commence à parler de matin jusqu'au soir, il a $30 000 sur TikTok. Vous voyez comment est-ce que ça commence à évoluer maintenant? Il faut relativiser et savoir comment faire changer les choses. Nous ne devons pas aussi rester dans des sentiers battus, dans des carcans fermés, pour réfléchir que si je change, qui te dit que le métier d'enseignant va continuer demain? Il va avoir l'ampleur qu'il y avait il y a 50 ans. Quel est l'apport, quel sera l'apport de Jimmy Mukendi en tant qu'élu national? S'il y aura là où je veux mettre mon accent sur ce que je veux faire à l'Assemblée nationale, ça serait la construction et le changement de système de pensée de l'homme. Si moi et toi, on est conscient et qu'on ne touche pas à la caisse de l'État, et que je dois faire la différence entre la caisse de l'État et l'argent de mes enfants et de ma femme, c'est déjà quelque chose. Si moi et toi, nous sommes conscients que la caisse de l'État appartient exclusivement à la population et aux travaux liés à leurs intérêts, on va avancer. Mon frère, les ambitions, les beaux discours, on l'a écouté. Il y en a dans ces pays. Il y en a qui parlent de manque de volonté, mais moi je parle de manque d'hommes. Azalaki na esenga ko présenter bino ka NB News amoko na lelo. Ngai de bino to mona ni bongo mikolo oyo ezali koya. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino